Yana, bonjour. Bonjour de Karibachia. Il y a bien qui toko Zambé. Zambé. Merci Yana. Yana, voilà tout le monde le long anniversaire à Jérémy. Un mot d'abord gentil. Il y a pas grande image là. Voilà, il y a le bateau monio à un anniversaire à Jérémy. Le lot, comme on a l'équipe na yo, à côté de Mboula, moi, le Mboula Moussou, bah impression d'abord. Et ça grâce et ça ngolo parce que belé ou le babota mana eta msumoko moko le ba munya voilà mais ça va c'est pe lisusu Jérémy na bambula na ye akutsa mbula moi souffle sous bouche moko donc une année depuis ça s'est fait on peut fêter le monde aller qui to za na ko sanga ta mukumoto ya baleki na ngapela ya kati ya bakila donc joyeux anniversaire na Jérémy Chabani Aigle en génération na ye donc moi moko bien l'équipe moi tous il y a respect tango apé sarangai mbela tchaka téléphone pour retombola ko benga nga grande sœur na ye c'est qu'on aurait ngai donc na ko manquer té na ba événement na ye voilà comment ba initiative oyo ko kopé sa ba maman ya ba veuve maputa ko kotala maman linga ko kasa ba femme musulmane comment ni idée ngondenge nini idée on est ngozo budela eti beaucoup épais il y a une vérité idée on est ngozo budela eti ngozo pesa ba maman na ba bi merci tant on yozo na mabena odo ki boko ya zambe za likolo voyez eza moi passé azolia biloko na ye na ba maman oya mikolo ba troisième âge ba maman ba bungisa ki biloko na bango ya bitene kende na kabela bango sotama à 10 francs ba baksa na mbongo wana donc ils ambazo chapel boko likolo en tout cas initiative on les a bien continuer nango zamba tika ita bandu pambola ye surtout kota pe maman linga ba bela maman linga pe to moni initiative wana o asali o kebotala maman na biso na passe na malade moi un franc na esombela ye moi lipa esombela ye moi quelque chose maman c'est plus lipa makasi donc nous allons continuer à pambola Jérémy. Voilà, il y a un libanga na manga côté là. Le lot au moni Jérémy ba idée neza malamu bureau, azo qui dépend de gloire en gloire de babar de 600 succès. Mais on nécessité ka ba polémique peut ébélé, tout le monde peut Jérémy jour na silika qui a comme na poste wana. Mais le lot so en tant que yaya, en tant que conseil ñu ko pesa na ba bato nyos ba otile ba pot de banane, ba bem sa image ya musala na ye, ba bem sa pe IGS production. Bachi à 2 carrés. Nzamba loba garder silence. Voilà. Il y a un combat qu'on a eu. Voilà. Moi, conseil mon empêché à continuer pour garder silence. Ok. Au moni, azo bunana divers. C'est un peu oya yebi, biso ba msutu yebi. Ok, surtout ça. Au moni, oye moko yebi. Le quoi yebi adversaire na ye à garder silence. C'est un quoi c'est adversaire. Au bimata msuyo oloba, mutu batu ba raison à répondre nani. Ok. Mais c'est lui qui se sent piqué connaît l'affaire. Voilà. Bango mona mutu bazo budane ba yebi. Ba po ya banane bazo tia ba o la mutu na nzela pa glissa koya. Nzamba bongo lango pont. Ok, amen. C'est akende na ngambo mususu. Oko ipe koya oleki wana nzele buka na kite. Mais mutu mususu aye mutu kana bango glissé et kendi na mai. Mais bino boleki mais pour toi tu les canons kasi. Voilà. Mais bino bo glissé. Donc nga pona nga na ko bisa Jérémy a gardé kasi na nzamba bundela il a continué ko kunda menga bundela kai. Donc ceux qui a yebi adversaire na ye achene ba prière. Biso to ko ya lo babanda lo ti lo bitam soutenir ka. Mais ba bébé c'est pas mon pelage ko ya ko boka ba jeton bongo ça ya ka direct mamoko. Bona nini lelo kaka kende ko mi jeton kalizaka jeton. Poni pour lelo kande ko mi jeton kalizaka jeton te. To bi jamais jouer neka ngona. Voilà. Mutu to yebi Jérémy depuis kala pour à s'améliorer à matisi de ce soelo pour to bake. To mutu zo kola a kolisa pe makambo. Au songa simate. To mazo kola nango a s'améliorer azo bakisa ba makambe belé innovation ezoya. Voilà. Et non zo ngaka bakambo za ko lobaka. Donc lelo a innover a tia makambo susu na kati. Donc il to mona o mabete munda mutu abima na ndenge na ye mutu lobaka na ndenge na ye mutu sa eloko na sala plus botela un plus lobi na lobi kuna batum suba bota batum suba ya. Tondima succès eza génération. Et surtout il y a le bouger série il y a ba robot qui bon pour ça bo joba. Nana Teresa Benz. Royaume. Ils ont quoi royaume? Yo hérité qui oleka. Muso ya hérité Alekdo succès à royaume. Donc on dit ma pour les longa na otika, lobi e koma ya mutu mususu. Soto on dit ma teke nga le na otika, lobi e koma ya mutu mususu. En tout cas, de tout ça dans le thème beau tout ça na théâtre. Voilà. Ozomona. Le thème beau tout ça na théâtre. Oui, bizanga teka banda papa ko fait banda ko cartonner depuis
ezaka yeti lelo bafali babota bafali babimi bafabrigas baye héritier baye oyo ezanga nde wera da osote kobina ya kala osote nde lelo nani héritier bakadi yo mpe baya yebisanga différent donc mutu na mutu eza de génération en génération oyo ye aleki bateresa bayaki bacardozo baye lelo mpe bavriche bakoya bafani katale bajike nangi voa jike azoba bien mwana voilà nangi voa longa mpena na mwana nga nazokoentraine jike mpe lobi akozala mpe mutu monene Regina baoya lobi bakoki mpe lobi koremplace baoyo baza yo oza na besoin ka yoka koza l'éternel te soki kutu yesu masi abotamaka akufakaatiki bapotre mosusu baye baprofete mosusu babimi ndenge yo lingi ozalaka de génération en génération totika mutu na mutu na époque na ye asala eloko nzambe apesi ye epuis ezali ora bono bato autaka na eloko na famille na ye ye auti na eloko na lignée ya famille na yo yo uti na famille na yo soki leo nayebi ke bashie azosala eloko na ye moko boye moto ntel mpe osala eloko na ye moko boye tosala yango motema mabe te mpo moto moto autaka nango na famille voilà tant on a fait ça na tokango temps ebele te mais toyebi nde réseau société tambolaka polémique ezalaka mpenza bato bao bake gérément osala kaka tautologie ya classe auta mambo gérément osala kaka continuité ya classe auta pour pas citer le nom kodéranger bato na fête babasaka makambo peut-être balakisa peut-être pas mama na ye ya kala makambo gérément osala bato baza kuna baosala yango te baosala yango te tautologie eza te donc ye azoki koinnove aosala makambo na ye asali groupe na ye aoza na bana na ye ajwaka makambo asala bamama na ngai ye banini kuna basala yango osala bato baorphelinat la même chose mais yango ezali baorphelinat ekufi te orphelinat ezali te soki ifo bato babandoki otala bato naka baza na besoin ya lisungi na yo baza na besoin 1 franc na yo baza na besoin 10 franc na yo yongo esanga lokola gérément kende otala na bato ya orphelinat teresa akoki etala te cardoso akoki etala te bashi okoki etala te oke baplace de vieillard ezali bato bazosouffrir baza bamosuku kutu baza baérosion boki etala bango te badinda batyola mpona bakufa soki oyebisika ke soki mama bande maplace autaki baza kosala koke kotala baorphelin c'est que tolobake baorphelin ekufa voilà c'est ça ezala nango lisusu te mpo avant place autaki baza kotala baorphelin ye mpe amonaka yango bato moo basalaka akopiaka mpe kaka bato c'est ça donc akopiaka bato bakenda mpe kotala donc mutu mosusu bamisusu mpo towana bango mpe na mondo bakendaka kotala bato mpe na coulisse ozolanda baresi baza na bwaki ya libanga abakenda kotala bato mpe na coulisse batya yango na télévision te mais biso lelo tokóma nake kotala matalana en quelque sorte matalana quelque sorte matalana te ok soki mpe totiango eza na motu mosusu mpe alukaka asunga babola wana aza moyen ya kosunga babola wana te ntango amoni yo deja bekaki okendaki kosunga babola barisa akendaki kosunga babola akokontakte yo te ngai namonaki okende o na orphelinat moko boye otikaki bonga mpe na biloko mo wana kotina o na kanel na yo nyonso eza matalana te nyonso eza yango matalana te donc na nzela no na kanel na yo mpe lobi bakoyi mpe koya kozwa motu atindi mpe biloko boki kotala mpe baorphelin wana na badelese na baabandoni neti tokenda kaka na baorphelina soki mpe na bakana ya basoda omoya basoda baototyola na bamaya wa baka eza mpe ebele bakata na maboko bakata na makolo na bagia babundaka mpona biso babunda mpona mboka oyo mpona mboka oyo makila na ye peut-être mpona ekolo mais tokenda otala bango te mais tokendaka na baorphelina tokendaka na baplace de vierge mais bokende nono bakan church botala basoda basufaka kan church baka mobutu bakan kabila bakan eza ebele bakan kokolo na ngambo wa voilà okuta basoda mpenza akendaka guerre akata moto akosungi aza tatelaka salaire ta mosusu ya combien mettons boye bose initiative boke botala bato matalana te matalana ezali na oyo nzambe akompeke bato bake opesa na motema mobimba kokanisa mpe na ya buyi lelo tokomi kuna nde eza te voilà mais idée kaka kopense kaka kokende kaka yaki idée mwa malamu yana malamu makasi tokomi kuna mpe aza te nimero mpe ezolekana te nde omoni peut-être ebe mpe programme mpe te mais peut-être surprise ok surprise voilà basala surprise bandeko na ye baye kotala ye na anniversaire ya ndeko na ye yaleki na ye mais batokuti ye te kasi ozwi mpe ka biyano na ye mais lelo campagne mabe kosalama mpona Jérémie Chabani mpona bato mosusu Jérémie Chabani orgueilleux Jérémie Chabani impoli bino bamama na ye bozalaka pembeni na ye parce que bamama bato bakoreproche campagne mabe kosalama mpona konuire carrière artiste yo kolobani yo mpenza olobi mpenza carrière donc campagne mabe deja ezosalama mpona ndenge nga nayebeli Jérémie nayebi aza impoli te aza impoli te aza garçon moko respect aza garçon moko ayebi ofana na bato ebele mpe oyo Jérémie abengaka mpe na bafilme eza mpe bato mosusu mpe batuka ye bato mosusu mpe balobelaki mabe mais asangisaka bato bokutana wana na tournage boyebaki moto ota mosolo baa likambo boye mais okuta ye lobi nga motema na ngai nzambe asala yango na ndenge nango ozomona mais
kolinga kaka o déstabiliser moninga okwesa kaka eloko ta mosusu eza teme eza grande père mutu wana ta mosusu aza na charge mo na nsima na ye oyo oyebi te donc nde wana nde eza mabe po parce que ntango nyonso namona impolitesse na ye namona impolitesse na ye te eza kaka motema na biso ya mabe oyo toza na yango envers baninga na biso nde tolinga tosala na mabe mais ke impoli boye na boye en tout cas na monte peut-être lelo bato bamoni abandi korépondre peut-être lelo aposter une lettre mo boye eta mosu eswaki ye mingi eta mosu ebimaka bebele oyo biso toyebi te na sens wana peut-être. Merci Anna, bonne fête. Boni à quoi bon? C'est bien. Voilà, bakbota peut-être à quoi bon makambo eza. Mama leka ekuna. Joyeux anniversaire Jérémy Chabani, Macha. Maman ou va dire papa non scandale. Le son maman là papa là voilà le mot de la blague qui na biso nyonso oyo bapapa bakopakolama bana mike bakoma bakokoli biso plus na ngo bacommerce alors kopesa baforce mingi na bamama oyo bayebamama oyo bakimaka balamba ntongo lelo toli na lipeka okoya na mwa saki ya semoule okoya na mwa saki ya luwa sukali po banikokobeta na ndaki kuna bakoya komela kati ba problème ebele oyo tokutana nango na misala na biso oyo tosalaka ba problème ebele oyo tokutana nango na misala na biso tosalaka nalobai mwa liloba ya bamama esala malamu mingi mama apamboli mwana esalaka mwana akende losambo ya mama koleka makasi mingi baage ebusani namoni bamama ya bafuni ya basuki ya pembe okomi mpe na posa ya assistance na biso okomi na moma oyo bino bovandi biso mpe tobimi toki oluka toyeli bino eza bobomi biso na libumu 9 mois bobimisi biso na mokili olakisi biso nzela ya malamu olakisi biso nzela ya losambo olakisi biso nzela ya koluka yango lelo tozopratike ngai na bandeko na ngai nyonso toza na bango awa toza biso nyonso bato ya mosala moko bato ya maboki bato ya théâtre nde bazengaka biso o peut-être bato mingi bakanisa mpe eza mosala moko ya bavaleur eza mosala ya bato balingatambola eza mosala oyo moto kovanda mpe avandi fami na ye mokimba bavandi mpe na kimia naza chrétien naza musulman donc c'est-à-dire soki naye koluka bino bachrétien c'est parce que papa na nga azalaki chrétien donc bachrétien bazala lokwa batata mosi na nga papa leki na nga na balibani na oko kokutana na bamama musulmane parce que mama na nga aza musulmane bamusulman baza banoko na nga baza bamama leki na nga donc nde naza boye naza na religion te donc ya mwana nzela on comprend que vidéo qui bande na bolo filmé bien que tu as le radio que vidéo comme le bon réserve non les kala moni église moko on les obondela pourquoi ka va partager corps de Christ donc kota wana na bondeli moyena pe sa position eza te donc na pe si position na vite na za chrétien du moment na maman musulman na aujourd'hui donc sous na koleka lokwa nga na za na chrétien donc na bi na za musulman na moni maman chrétien na zo souffrir na osunga eto mona na leki nalobi te
nasambela na esika moko te. Alors biso ba artiste tozala plus église obie village oete bamama yango na kinene ya obesité. Allô? Oui, allô, président. Ah, c'est bon. Pour la montagne, Bila mambo créaka des autres. Attention na musique, aussi na musique. Faut la nini yo go. Kwa sababu musique kama mama baumuna mama ka tisinya nani wakabula mbo. Ah, yeah. Parce que surtout ali baba, to na mna ko tu baba. Ah. Oh, balamba.
Yana, bonjour. Bonjour de Karibachia. Il y a bien qui toko Nzambe. Nzambe. Merci Yana. Yana, voilà tout le monde le long anniversaire à Jérémy. Un mot d'abord gentil. Il y a une grande image. Voilà, il y a un anniversaire à Jérémy. Le lot, comme on a l'équinayo, à côté de la mort, le boula moussousou. Impression d'abord. Eza grâce eza ngolu po parce que belé oyo babotama na eta msumoko moko lelo ba munyango voilà mais eza ba sepeli susu Jérémy na bambula na ye akutsa mbula moi souffle sous bouche moko donc une année depuis ça s'est fait on peut fêter le monde leki na to zana na ko zanga ta mukumoto ya baleki na ngapela ya kati ya bakila donc joyeux anniversaire na Jérémy Chabani aigle en génération na ye donc moi moko bien les qui moi tous il y a respect tango apé sarangai mbela tchaka téléphone pour retombola ko benga nga grande sœur na ye c'est qu'il honoré ngai donc na ko manquer té na ba événement na ye voilà comment ba initiative oyo ko kopé sa ba maman ya ba veuve maputa ko kotala mama linga ko kasa ba femme musulmane omoni idée ngo ndenge nini idée on yango so budela eti beaucoup épesa ya halinga ka na vérité yango idée on ndenge ngo so budela etanga so pesa ba maman na ba bi merci tant yozo na mabena odo ki boko ya zabe za likolo voyez eza moi passé azolia biloko na ye na ba maman oya mikolo ba troisième âge ba maman ba bungisa ki biloko na bango ya bitene kende na kabela bango so tellement à 10 francs ba baksa na mbongo wana donc nzamba zo chapel boko likolo en tout cas initiative on les a bien continuer nango nzamba ko tika ita bandu pambola ye surtout kota pe mama linga ba to bela mama linga pe to moni initiative wana o asali o kotala mama na biso na passe na malade moi un franc na esombela ye moi lipa esombela moi quelque chose maman c'est peli pe makasi donc nzamba continue ko pambola Jérémy. Voilà, il y a un libanga na manga côté là. Le lot au moni Jérémy ba idée neza malamu bureau, azo qui dépend de gloire en gloire de babar de 600 succès. Mais zo nécessité ka ba polémique peut ébélé, tout le monde peut Jérémy jour na silika qui a comme na poste wana. Mais le lot so en tant que yaya, en tant que conseil ne ko pesa na ba bato nyos ba otile ba pot de banane, ba bim sa image ya musala na ye, ba bim sa pe IGS production. Bachi à 2 carrés. Nzamba loba garder silence. Voilà. Il y a un combat qu'on a eu. Voilà. Moi, conseil mon empêché à continuer pour garder silence. Ok. Au moni, azo bunana adversaire tant oya yebi biso ba msutu yebi. Ok, surtout ça. Au moni, oye moko yebi. Le quoi yebi adversaire na ye à garder silence tamba ko isa adversaire. Au bimatam sur loba, mutu batu ba ozo raison à répondre nani. Ok. Mais c'est lui qui se sent piqué connaît l'affaire. Voilà. Bango mona mutu bazo budane ba yebi. Ba po ya banano bazo tia ba o tia la mutu na nzela po glissa koya. Nzamba bongo lango pont. Ok, amen. C'est akende na ngambo mususu. Okoyi pe koya oleki wana nzele buka na kite. Mais mutu mususu aye mutu kana bango glissé et kende na mai. Mais bino boleki mais pour toi tu les canons kasi. Voilà. Mais bino bo glissé. Donc nga pona nga na ko bisa Jérémy a gardé kasi dans nzamba bundela il a continué ko kunda ndenga bundela taille. Donc ceux qui a yebi adversaire na ye achene ba prière. Biso to ko ya lo babanda lolo ti lo bitam soute mi ka. Mais ba bébé c'est pas mon pelage ko ya ko boka ba jeton bongo fa ya ka direct maman ko. Bona nini lelo kaka kende ko mi jeton kaliza ka jeton.
Pour ni pour les locaux de commission, to kanisa ka jeto te. To bi jamais jouer neka yangona. Voilà. Mutu tout a yebi Jérémie depuis kala pour à s'améliorer à matissing de ce suelo pour to bake. To mutu zo kola a koli sape makambo. Au songa simate. To mazo kola nango a s'améliorer azo bakisa ba makambe belé innovation ezoya. Voilà. Et non zo ngaka bakambo za ko lobaka. Donc lelo a innover a tia makambo susu na kati. Donc il tout monde on mabete mutu mutu abima na ndenge na ye mutu lobaka na ndenge na ye mutu ça est loko na sala plus bote na un plus lobi na lobi kuna batum suba bota batum suba ya tondima succès zaka eza génération et surtout il y a le bouchara série il y a ba robot qui bon pour ça bo joba nana Teresa Benz royaume eza quoi royaume yo hérita qui oleka mutu ya hérité alekdo succès za royaume donc tondima pour lelo nga na otika lobi ekoma ya mutu mususu so to ondima teke nga lelo na otika lobi ekoma ya mutu mususu en tout cas de tout ça dans le thème beau tout ça dans théâtre voilà ozomona motema beau tout ça dans théâtre oyebisa nga teka banda papa kofi banda ko cartonner depuis ezaka yeti lelo bafali babota bafabugaz baye héritier baye oyebisa nga de wera da sauter ko bina ya kala sauter ne lelo ndani héritier bakadi yo pe baya yebisa différent donc mutu eza de génération en génération ouais ye aleki ba Teresa bayaki ba Cardozo baye lelo pe ba Friche bakoya ba Fani Katale ba Jike nangi voix Jike zo ba bien moi voilà nangi voix là nga pena mwana nga zo ko entraîner Jike pe lobi ko zape mutu munene ba Regina ba oya lobi ba ko pe lobi ko remplacer ba obaza yo za besoin ka yo ka kosa l'éternalité ce qui ko tunye suma si abota maka kufa akufeti ba tubiso de atiki ba apôtre msuba ye ba prophète msuba bimi ndio yo lingo zaka de génération to tika mutu na mutu na époque na ye asale loko nzambe apesiye et puis ezali aura bon donc tu as outra ne loko na famille na yo ya uti na loko na lignée ya famille na yo yo uti na famille na yo so ki non na bike ba cher zo se loko na ye moko boy mutu ntel pa se loko na ye moko boy to se lo mutu mama beti ko mutu uta na famille voilà tant on a fait ça na to kango temps belete mais tu bien des réseaux sociaux tambolaka polémique ezala penza bato ba ke Jérémie ça la kaka tautologie ya classe à outa maman Jérémie ça la continuité à place à outa pour pas citer le nom ko déranger bato la fête ba ça ka makambo peut-être ba la qui c'est peut-être pas maman na ya kala makambo Jérémie osala bato baza kuna ba osala ngote OK ba osala ngote tautologie ezate do ya zo ko innover osala makambo na ye asali groupe na ye osana bana na ye ajuaka makambo osala ba mama na ngai ba nini kuna basala ngote OK donc ça la bato ba orphelinat la même chose o mais yango ezali ba orphelinat kufite orphelinat ezali c'est il faut bato ba banuke otala bato na ka baza besoin ya lisumi na yo bana besoin 1 franc na yo bana besoin 10 francs na yo yo ngisanga lokwa Jérémie ke no tala na bato orphelinat Teresa ko ke tala te Cardozo ko ke tala te Bachio ko ke tala te OK ba place de vière ezali bato bazo souffrir baza ba msukutu baza ba rojo boketa bango te ba dinda ba chola bana ba kufa soki bisinga ke soki maman bande ma place auta ki baza osala ko ke kotala ba orphelin c'est que tout le baké ba orphelin kufa voilà c'est ça les en ont le sauté pour avant place auta ki baza ko tala ko tala ba orphelin yé pas mona ka bato mo basala ka a copier ka bato c'est ça donc copier bato bakenda pe ko tala donc mutu musu ba misusu po to na bango pe na mondo bakenda ko tala bato pe na coulisse ozolanda ba résidence na boaki libanga abakenda tala bato pe na coulisse bacha yango na télévision te mais biso lelo to komanda ke ko tala bon matalana en quelque sorte matalana quelque sorte matalana te OK so pe to tchango beza na mutu musupe alukaka asunga babola wana aza moyen ya kosunga babola wana te tanga monyo déjà beka ko kendaki ko sunga babola ba reza kendaki ko sunga babola ako contacter yo na mona ko kendo na orphelinat moko botika ki bonga pe na biloko mo wana ko tina ona kanel na yo kendo tika nyoso eza matalana te nyoso eza ngo matalana te donc na nzela no na kanel na ope lobi bakoyi pe ko ya kozwa mutu atindi pe biloko boki ko tala pe ba orphelin wana na ba délaissé na ba abandonné ba neti tokenda kakana ba orphelinat so ki pe na bakana ba solo mo ba so ba to chola ba maya wa ba kai zepe belé ba kakana maboko ba kakana makolo ba gia ba kunda pona biso ba blessé pona mboka o pona mboka o makila na pe neti kakana ekolo voilà mais tokenda tala bango te mais tokenda kana ba orphelinat tokenda kana ba place de vierge mais tokenda non ba kan church bota ba solo ba c'est ça kan church aka mobutu aka kabila ba kan zebele aka kokolo na ngambwa voilà okuta ba soda penzo akendaka guerre akata muto kosungia azata tela aka salaire tam su ya combien mais tombo ye bo c'est initiative bo ke bota bato matalana te matane ezali
na onza makopa ke bato baki opesa na motema mobimba voilà kokanisa pe na ya buyi lelo bato basaki to komi kuna ndia mais ça te voilà mais idée ka ko penser ka ko kende kaka ya ki idée moi malamu ya na malamu makasi to komi kuna pe azate ni moko peso le kanate ndo moni peut-être be programme pété mais peut-être surprise ah OK surprise voilà les surprise bande connaît ba ko tala un anniversaire ande konaye ya leki na mais bato kuti ete vraiment Thérèse malgré des 48 minutes nyonso kaso zipe ka voilà atuba question là nécessaire mais le campagne mabe ko sala makona Jérémy Chabani pour na bato musu Jérémy Chabani orgueilleux Jérémy Chabani impoli bino ba maman na yeboza ka pemela parce que ba maman bato ba ko reprocher campagne mabe ko sala makona ko nuire carrière artiste yo ko lobani yo bino lobi penda carrière ma donc campagne mabe de Jésus sala pona ndenga na ebeli Jérémy na ebeza impolitique aza impolite aza garçon moko respect aza garçon moko aibo fana bato ebele pe oyo Jérémy abengaka pe na bafille mais pe bato mosusu pe batuka ye bato mosusu pe balobelaki mabe mais asangisaka bato bokutana wana na tournage boyebaki moto ota mosolo balikambo boye mais okuta ye lobinga motema na ngai nzambe asala ngo na ndenge nango ozomona mais kolinga kaka odestabilize moninga okwesa kaka eloko ta mosusu eza te mais eza gagne mpe ya mutu wana ta mosusu aza na charge mo na nsima na ye oyo oyebi te donc nde wana nde eza mabe po parce que nakosi okuta okosi naningisi ka Zaire okosi na yo linga kosa confirma oya mutu mabe wana alobwa décarré naningisi ka Zaire